Need to start my work soon. Banda musala, c'est musala. Hello, 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 hello. Hello, welcome guys. Welcome guys. If you're new guys, you're welcome, you're welcome. I went shopping to buy my fish to someone here. Come from back home. Bonjour maman, bonjour maman. Soyez les bienvenus dans ma chaîne Maman Lydie Channel. Soyez les bienvenus. Notre blog na oyoyo. Makarabu ekisakineki na to somba wa. Watiko soma hawa. Look, I went to buy my fish. Someone bring out to selling everything from back home Africa. And then I have this salt fish. Salt fish. Look at that fish. I don't know how to call English this fish, but it's salt fish. But from my language, we call it likaba kisakindeki. My language, likaba kisakindeki yo. You know what I mean? Angola yango yo. Oya mbisa ukauka na sombi oya mikie utala ze bele. Kriya yela nga biloko to somba ngo. Ela la pia ya normal Ni surtout na sombi boye. Ni surtout boye. Ni surtout boye mbisa ko moni obomoni oyo ni surtout yo. Na pe no prisi mabota ndenge zali. Ni surtout obomoni ya combien de mbisa wa. Eza ba afin eza ba mboto emitie. Mama moseka lelo tala mama moseka mama ngala guys. Mama moseka azana shena ya kulamba emission moseka. Yeyo eza ba mboto emitie yeye ba bambiso bebe o ba mboto o ze kauka. Bisa mboto me kauka benza. Eza kauka. Eza ya moto moko te. Mama moseka do ba na ngai. Eza ya moto moko te. Eza ya kauka penza. Mais emikie eza combien? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Eza 9. This dry fish from back home. This one fish. This one the big fish here. This salt fish. Oh, eza makaba sekindek. Agora que c'est là M2 2 3 4 5. Ah, ma cabo la chair. Ma cabo c'est quelque chose à la chair. 4 5. Oh 5 déjà 5. Non, ils sont 5, 6. Et 6 makabo mnene moya sekindeki na oyoyo. Na ona sombi na soma pa dans euta Afrique ateke la biswa. Umwendeza awa. Makaba sekindeki ni sotuna nambiso kwa koyo. Oyo kono moko na ndunda moko la poto mbise ndunda za mbisa ko za cher kala o moko kono mda ndunda esa rasu la kitoko ni surtout na somo 30 livres sus ni surtout makaba kisakindeki ya za moins za cher on kisakindeki yango donc kisakindeki na osala mino recette kamite na okota recette ya makaba kisakindeki na osala ona mwamba. Makaba sekindeki na mwamba bo sepela. Kala miti na osala recette wana. Na osala ona mwamba. Makaba sekindeki na osala ona mwamba bo sepela. Soon I will cook this fish. This fish I will cook that with a peanut butter. It's so delicious. Guys, don't and then you share everything when I'll make my fish. I'll cook my fish. It's how much is. It's a lot. It's a lot.
Today I'll make fish. I'll cook spinach with dry fish. Nalamba lelo pina. Et puis un bisoka comme les gens lelo. Mais ça sika. So botali ngota botala. Eza sika. Eza menda sika botala nano ya sika penda. Mon. Vous déjà. Eza sika. Mboto. Eza moyen mais eza sika. Eza sika mama bona. Eza sika. Ya sika penza. Ya sika penza. Ya ngani surtout. Et il sous. Oh la ça qui dans et tout aussi là. Et il sous dans son bisu. Mais tout yo mbisa ko yemingi te. Mbisa ko yemingi ma kamera c'est que yemingi. Ma ba c'est ndi en mingi. Et la tina shop. Tout mon yanga za ya share mingi. Na ete na France bisu na ngekara. Na chef na to suma bloko. Et la rentin. Je mon yanga ya share mingi. Donc micro et penza provision. Provision. Makaya avec ça qui n'a pas mis au randambo. Même si ça que y mingi te. Mais ça va prix bien. À ce que la fin a fait bien. Pour nous surtout mon 30 livres donc c'est bien. Thank you, bye. Maman merci pour s'abonner, maman tout moment. Bon partager la vidéo. Et ça va bien, c'est bon partager, bon commenter. Et ça va bien, gros bisous, na bien surtout, gros bisous, na groupe d'habitude, il y a maman, Irène, ministre Vérité Choc, et ministre Vérité TV, tout ça, groupe d'habitude, gros bisous, na bien surtout, maman Irène, gros bisous, na groupe d'habitude, il y a YouTubers, tout ça, Rebecca, maman, c'est quand tu es belé, bijou next, Olimat, tout ça, belé. Votre TV, tous ces belé, wana gros bisous na surtout. Gros bisous na surtout partager tous la ini, tous se soutenir. Tous la YouTube, YouTube, tous se soutenir. Ko partager eza bien, eza bolingo. Oza na YouTube, partager baninga ba partager ayo. Ko share. Gros bisous, bye, thank you everyone. Thank you so much. Guys, bye now, bye. Bye, surtout le groupe Nabiso avec ministre avec TV, il y a vraiment hier ma sandok groupe. Bisous.